Oh, maman, batata bandeko ndenge na bisaki bino na tongo na kozala epai ya oyo ya oyo moko ya biso VK eza papa Vital Kamerhe. Oyo eza avenue na ye. Na uti kuna ndenge ezala kaka biso ba les amis de Wechi soki tolobi eloko tosalaka yango ba mama batata bandeko boko vivre bomoni parce que oyo tozali awa toko loba communauté parce que bokoya ko sala boye na boya pesa ki mais na ndenge bozo mona toko loba communauté bino moko tozali ba oyo bayebi kin na ba oyo bayebi ndako na ye oyo bayebi ndako na ye bayebi ke ya solo Cyprien Wechi aza kote kuna tokolakisa lisusu kuna te parce que aza mokonzi na biso oyo tolingaka ye mingi namoni bato ebele bakoti donc ndenge nayebisaki bino na kozala epai ya papa Vital Kamerhe nande nazali awa epai ya papa Vital Kamerhe bon bozela nano na changer. Oh là là, makambo yo. Namoni bato ebele bakoti. Merci beaucoup, beau partager. Beau partager parce que makambo oyo na koloba lelo eza ya motuya. Parce que boko bana ko vivre ndenge biso bana poto bazo traiter biso awa na Congo. Tozalaka lisusu na valeur te na bana ekoyebisa bino depuis kala bino kaka Wechi collabo le mena collabo abandi kote ya bino ndenge na yebisaki bino Wechi avant Genève n'est plus Wechi après Genève. Wechi après Genève yeyo akomi koloba akomi kote ya bana poto akomi korekisa réalité ya bana poto parce que bana poto mutu nde leki makasi bazo comprendre te réalité ya mboka bazo comprendre te ke ba politicien na biso lere bayaka na poto ba utilisaka biso comme ba marche pied na bango po bazwa lupemba awa na Congo. Une fois mwana poto soki aye na Congo ba kipaka biso te ba sekaka biso parce que bango awa ndenge bino moko bozo mona bomoni ba construction ya étage oyo eza mundele te eza kaka ya bandeko na biso oya politique batongi ba étage soki omoni boye côté mosusu étage mosusu bazotonga gombe bakomi kotonga alors soki yo mwana poto outi na poto oye namoni papa Théo bonjour soki yo mwana poto oye na kin d'ailleurs bakotuna yo osali 30 ans na poto otonga wapi oza na ndako te oza na eloko moko te olobi oza leader or leader ya Congo soki oza leader ya parti politique lokola papa Félix baza na siège social oya IDPS soki oza leader lokola papa Kamerhe aza na siège social yo uti poto oza na ndako te bon tokotuna nano bakinois ndenge bakanisaka point de vue oyo bana poto oyo boye boza na ndako te olingi ko konza bakinois bazali bango balobaka papa mbote bonjour comment on nani fiston nazo tunayo eloko moko image nini bozalaka na bana poto oyo ba parisien ya kala na bana poto oyo sika différence nini okoki kosala ngana différence osala yo nakanisi ke oyebaki ba période ya ba parisien te oyo ça vrai quinois parce que ayebi ba masolo ya ba parisien solo ya ba parisien ya kala na ba parisien ya sika na yo sika différence nini okosala différence ezali penga ya makasi parce que omoni ba parisien ya kala ezalaki vraiment bazotinda n'importe qui te il faut un diplôme d'état et puis ba juger yo on vous interpeller même au niveau affaires étrangères
mais comme kokota na ndenge balingi n'importe quel service passer liboso ezaki nini il faut bokenda ba étude mais le za n'importe quel service yango moni bato ba kinwa ba jika oyo lelo même atangi mais musala ke nosana poto ezali pinga na tina te mazo wela ka mbongo mais na wakati ya mayele na bango lelo so bazo na kati ya mboka to s'organiser bamisu bazana baza ba voyauté mais baza bato bazo débrouiller na kati ya mikili bazo sunga pe ba famille et puis on atali ba jika oyo kala bazaki penda ko sunga ba famille te mais lelo ba comme ko sa misala n'importe qui ba comme ko sunga pe famille lelo soki moto akufi ebembe kufi ba ko senga kaka bato baza na poto ba bibembe vani mingi na morgue ba ozela bata poto bon so za na bata poto te loka vi lelo eza passe to so zo loko te bato bazo débrouiller salaire ezo bonga te banini te boto ninginde makambo ko bazo sango état de droit na moni ke to kokena na ligne e ko zana biso pona makambo apoto te mbato moso bazana kati ya kisasa bazo saka na ba dollar bazo tele mango na ba échange de monnaie mais tembo so na poto comme okuta kutu mbongo wana te bambongo eza bambongo evandaka na banque mais pas na biso ezo circuler mais biso moto zo lia te yo zo tekela ngai loko obi $20 mais siko na usoma ona franc congolais. Mais awanga na osala ba reportage na bandako batongi ba étage partout eza ba étage ya ba indiete eza ba étage ya ba libanete eza ba étage ya bandeko na biso oya politique oya ba ministre batongi et puis bolobi mbongo eza te ba étage ezomata. Comment expliquer ça? Ce qui est un avantage na biso te eza na avantage ya bandien ba chinois. Non yokana no bango bazotonga biso tozwa na mbongo otonga te il faut bato biso na mosala tozwa salaire koki na biso mais bazo zo biso na engagement salaire te bandako na zoloba eza ba congolais mais eza ba congolais bane bazo sala kona bandie bazo nyokola biso to posa makamba bandako na bango te non ou bien on comprendre to sala mosala et pas na bango non na kanisi ki ozo comprendre question na ngai te papa yo comprendre yaka nano non comment expliquer ça parce que namoni awa tokotanga bandako neza ya biso te non oya biso nazoloba baza ba congolais non nalobi oya ba congolais oya ba ministre okomona mutu neti ngai boye naza na ndako te papa banome ngai après un an na matisi étage ya oui il y a 10 il y a 20 tozomona yango bongo te papa est-ce que tozomona te eza pona nini nalobi boye lokwanga na minute omoni na poto banomaka bato baza na misolo biso zo nomé ba pauvre tant que zo banome nga pauvre na koyela na loso ndako na koyela pe famille nanga bo basalaki basali yango mais nana kosuki sali kambongo to continue yango papa papa nomé bato bazana ba moyen bazana ba biloko mususu papa makambo oyo papa alobi ndewo na lobaka na bino bolobaka wechi mutu na esalaka eza netinga yawa awa nakini naza na ndako te nasali plus de 30 ans na poto naza na ndako te soki banome ngai likambo ya liboso ekozala nini nasombi nano jeep na ngai famille na ngai ekoya balobi ekomi tour na biso na matisi étage na ngai soki balongoli ngai nati balocataire na ngai fin du mois naza na 15 000 20 000 n'occuper le peuple d'abord te. Bon, et sous canal wana batika biso toi en état de droit et ça m'abete tant botongi ba building et ça fierté en mboka esthétique mende basa la biso de façon que biso nyonso tous en équilibre. Namoni Marie-Paul mbote ozolanda ngai otindi message tozali awa na avenue ndenge ozomona oyo eza avenue ya Papa Vital naye ko telema devant ndako ya Papa Vital parce que bana poto oto salaki na conclave bazo yamba biso te il fallait to ya ko sala manifestation devant ndako ya Papa Vital Kamerhe na ebisi bango bovanda botinda les médiateurs coutumiers malheureusement Papa Vital aza en déplacement batanga ka pays au déplacement na été na kozonga lundi mercredi il faut ba yamba biso nde tozo yebisa bino kin eza lisusu kin o ya kalate et qui n'y a pas parisien, les rebis sont au débarquer ba belgique. Awa Valère ezali sous-souté même moi na Angola avec moi na kin la lar moi na poto na lar bon côté papa. Merci beaucoup. Question répondre na question to zoloba. Yo koloba nini parce que papa lobi pona ngai ezali kaka kino ba bon sa vie sociale. Pona bana poto nayebi bona poto te vie sociale ya ba Congolais. Maître Dona, kuna na poto. Merci beaucoup Maître Dona, vidéo na yo esali danger
Pagaye, Congo, Mobimba, Rwanda, vidéo na yo, grand merci. Yango na lobby, ba nomination oya presse présidentielle, communication présidentielle, direction moko ezangi, ba média oya poto, ba maître donna, ba sali pe ebele. Oyo nyonso bazali awa ba journaliste oyo nakuta bango awa, bazo linga te, awa tout droit. Kotanga avenue parce que mobakonji bazo vanda awa okopesa bango katakufa wewe utakufa sasa wewe unasema Kiswahili kopesa ba maître donna yango toye awa tosali conclave jusqu'à présent bazo yamba bisote bozo mona traitement oyo ba réservaka Cyprien Wechi awa na Kinshasa ba mama batata bandeko c'est humiliant ngai Wechi ndenge boyebi ngai bazo landa bisote bazo oyo balandaka biso c'est-à-dire bazo yamba bisote. Il faut maintenant ngai na vanda devant porte ya papa Vital lera kobima akomona Wechi akotelema nde na exposer problème na biso. Voilà la réalité oyo nazo vivre awa na kin. Ah non, ndenge na bisa kibino basaka na media nde tombolaka, media nde kitisaka. Lokola bazo kanisake les amis de Wechi za media pam. Les amis de Wechi toyebani awa na kin. Est-ce que papa boyebi les amis de Wechi te? Très bien bomoni base biso to sale biso ba les amis de Wechi bazo yamba biso te. Et pas ya papa Félix to sali ba demande bazo yamba biso te. To sali pa papa Vital bazo yamba biso te. Yango na yenga moko na zeladera kobima soki amoni ngai nda yamba biso parce que bana poto baza derrière likambo oyo papa omoni yango nini esali yo nini bazo yamba ba les amis de Wechi te bon na ngai nazo mona neti ke balingi développement te surtout sepeli ke ba yamba bino bo publier makambo wana po tambola na mboka donc changer mes quotas. Merci beaucoup yo koyebisa nini parce que oyo papa Félix Akolanda bana poto awa toza en direct nyoso ozoleka awa bana poto bazoleka bakombo nazotanga bana poto bazolanda mokili mobimba bazolanda okoyebisa bango nini na situation oyo ya bana poto bazoyamba biso te loba kaka kinwa bangaka te bazola yo ozana eloko te yo lobi nini lobi nini ba kolobeza te bato misaka mboka nde baomema kabiso nde tokende bana poto bango to bakendaka erzi bazonga bakozonga ne nini bana poto baye awa bazo saboter biso te bana poto baye awa tosali conclave po ya ko tosali conclave na ministère des affaires étrangères po ya kobongisa mboka na biso zela na no papa bino bolobi bana poto bazonga tozongi awa. Bonjour, c'est les amis de Wechi de Belgique. C'est les amis de Wechi de Belgique. Tozana question à vous poser yo. Bana poto, bauti poto. Baye awa. Balobi bana poto il faut botonga. Kotinda ka bambongo na famille te parce que soki ngai na tindi mbongo na famille na ngai yo oko profiter na ngote. Bana poto to sangani. Plus de 200 personnes batu baye na bongo na bango. To sali conclave 21 et le 22 février. Après, la résolution, il faut tout présenter na président. Tilelo bazo yamba biso. Yango batindi ngai epa ya papa Vital Kamerhe na vanda devant porte lera kobima nde atelema. Situation oyo d'après yo. Esali yo nini? Omoni yango nde nini? Il faut baya batonga na mboka na biso to ko sepela.
baya basala ba investir makambo ebele na mboto ngeboka na biso tokosepe. Mais bayaki awa baza awa baza na mbongo mais bakonzi bazoyamba bango te. Il a fallu bakonzi bayamba bango. Baya na objectif ya bien kuya kusala ko investir na mboka na biso il faut bakonzi bayamba bango. Situation oyo papa Félix azolanda yo papa Kamera kolanda yo okoyebisa bango nini po bayamba bana poto bazolinga koyamba biso te. Bakoyamba bino. Non, pesa bango message. OK, il faut bayamba bino. Est-ce que situation ya kozela papa Kamera devant porte na ye? Est-ce que vous trouvez ango normal? Ye mutu ninga na ye awa. Po apesa biso audience na komi kozela ye lera kobima na ndako na ye soki amoni ngai nde nasenga audience na balabala. Est-ce que kosenga audience na balabala est-ce que c'est normal? Bon, pour le moment, ils ne sont qu'au début. Au début. Comme ils ont la moussala, papa. Soki basali même remise reprise n'est tout le monde. Basali déjà, il y a ça là qui déjà. Il y a un nazoloba. Tant basali remise reprise il y a président Félix, na président Raïs. Est-ce que RDC ezali kaka remise reprise ka lelo pe makamoto ebongi kaka lelo? Mais tout le monde a oumeli na tout temps na ndenge ni zokende. Non non. Vous allez comme malamu ekozala. Azape na projet ko yamba biya za jike. Peut-être nenge ezali. Peut-être hier. Non non, peut-être hier azoboyate. Peut-être papa Vital Kamera azoboyate. Peut-être oyo mwana na biso belgicain papa Félix Chilombo Tshisekedi le grand belgicain ayebi nango te. Peut-être totindi lettre ndenge ezalaka avant ya kokomana na ba procédure moko bati bouton. Te bouton te makamoze belé. Soko na ordre. Soko tali mame na ba audience. Oyo caméra za ko recevoir lelo ezali ebelé na ba paramètres ebelé. Est-ce que maintenant ba recevoir qui peut Kofi? Pour Kofi ba recevoir yé. Bana poto ba recevoir bisoté. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En tant qu'artiste. A mérité quand même. Bien sûr, yoka. Toto lo bana no zela nano hein parce que batu ba okanisa ya eza polémique hein. Non. Mais Kofi mérite d'être reçu par le président parce qu'à Sali Makambo est belé sur le plan musical Nambo Kanabiso. Sur ce plan-là, chapeau bas na Kofi. Totiango nano na pembeni. Tolo banini. Eza la Félix Tshisekedi te. Ngai na komi le président lelo. Ndenge nazana bato nanga ba capitaine Osama Bazawa nazana ba itono. Na kotika bango, na koyamba bango liboso. Soki ye Kofi, bazaki na confiance na Félix. So na momba kamusu basolo ka même avant akoma mokonzi. Akoyamba ye yoko sekedi. Mais programme. Non, maintenant na exemple na yo, ba priorité ndé biso bana poto hein parce que ça oya biso. Parce que papa Félix aza oya biso. Papa Félix aza mwana ntike. Papa Félix disait là non, papa Félix aza belgicain. Mais ba chasser binoté. Non non. Ba chasser binoté. Hein? Non, Loba, non, non, on va apparaître, osate, ils ont filmé de kuna. Yo, Koloba Kaka, Mongongo na yo, ekokota, omoniawa, Mongongo na yo, zela nano, Mongongo na yo, ekokota, mais yende azada image. Yo, bakomona yo te, Loba, olingi Koloba nini, Loba nyonso, panza nyonso. Yo le bimabe, yo journaliste le bimabe, on lui priorité. Pour la bino bana poto na loba ki priorité te na loba ki bongo te na répondre non na répondre na question na ye ya lobby soki ba l'administration eza procédure eza na batu na ye oyo bazala ki na ye proche akoyamba nano c'est comparé na bato bazane proche te pour le longa za mokonzi te naza na poste te naza na bandeko nga ba osama ba itono so na komi le président yo ye atoza artiste ata journaliste bandeko nga tozaki na bango na komi mokonzi na koyamba bango liboso be na koyamba liboso te bon yango nde na répondre ye na question na ye batilanga liboso bato bazaka pembeni na babo batu oyo maintenant bato oyo baza pembeni na bakobani yamba kingani yamba ipo yaya za maboko polele omoni question na zela nano question na yo oza na raison ndenge olobi wana il faut tokendeke to avancer oza na raison maintenant ba proche oyo papa Félix ya liboso
nde biso bana Belgique. Yango na Parce baboyi que te, baboyi te. parce que Baboyi ye te. abandi combat na ye zela nano. Zela nano, Zela nano. Non non, zela Biso nano. zo souffrir. Biso zo souffrir. Batia bino liboso bino bolei kitoko. Oza bien. Koyo eza ba mama zela nano. Zela nano, zela nano. Ba mama batata bandeko ndenge ezali eza Parlement debout. Parlement debout to débat ba biloko nyonso. Ya elengi ya émission yo. Parlement debout. Mutula mutalobi oyaye et puis singa famille et katanaka te et bendanaka et zongi nanzela. Soki katani donc amour ezate. Or amour eza awa. Parole eloba. oyebi ke yo olobi mabe olobi approche ya nani Non ngai te yende alobi. Te nga na lobi boy. Yende alobi Moni ngai te. biso za ba congolais tozo vivre tozo souffrir. Bino boyaki na poto bozolia ba pomme kitoko kitoko. Ba na bino. Baba na bato na pasi. Tiko na place Après bino ba bino. Zolinga na comprendre les places à problème na ya zolinga lobani. Baba na ba. Azotala siko koyamba mutu il faut koyeba mutu na zo yamba ye na tina Nini? papa za na temps na ba makambo ba projet. Bango ba na ba projet na bango. Basengi audience. Pour ba pesa projet na bango pas président. Na mbongo na biso complété. Projet na mbongo. Ça projet sans mbongo te. Tant que ça le projet c'est que on a déjà na foi ya kete. Toye ko senga mbongo te. Oye ko senga mbongo. C'est différent na o via zo ba kete ba proche ba nini na ba te. Parce que yo souci na bino ba na poto. Et ça que président ayamba bino. C'était même papa Vital Kamere to présenter ba projet. Toya Kiawa. Zela nano. Toya Kiawa. Zela to présenter na nos problèmes. Zela nano papa. Loba. Zela nano papa boya nano. Eza boye, zela nano papa, zela nano koloba. Problème eza boye parce que toujours discuter ça objectif. Zela na présenté problème. Non, eza boye te. Zela nano, non. Zela nano to présenter, to ça na parlement debout, to présenter problème. L'air papa Félix azwaki bokonzi, bana poto bayaki ebele. Mutuna projet na ye. Akeko présenter la présidence. Tokomi na présidence balobi bino boza bana poto ndenge mutu azo ya na projet na ye il faut bosangana bo présenter biso projet moko olio oyaye na ye maintenant balobi biso bana poto ngai moko bapesi ngai titre ya médiateur coutumier na bengi oyo ezalaki mobulu tosangani toke na ministère des affaires étrangères et pays ya ministre na biso congolais de l'étranger na sengi sale ngai moko bapesi sale le 21 le 22 to sali conclave plus de 200 bana poto to komi mutuna projet na ye donc yo osala projet na yo ye na ye toti na place moko nenge bakonji na biso basenga ki biso to silisi le 23 to komi audience pour te présenter et l'Okoana et pas y'a bakonji soit c'est papa Vital soit chez le président tilelo ça fait 17 jours or biso toya kiawa tozo vanda na ba flat les tozo zela tozo futa ba flat bazo futela eloko moko te tike na biso mbongo na biso ba flat na biso crédit na biso maintenant awa mbongo ezokota te à un certain moment tokokatana batu babandi kozonga nde problème na biso yango wana est-ce que na exposé oyo le débat est ouvert papa soki ngai na lobi nazotonga ndako nabandika na fondation yobi tokolala wapi tokosala wapi donc lelo na sisa ndako bino bokolala nde bokotaki na affaire étranger soki bayebaki ba préoccupation na bino eza très importante bapesa bino sale bakotuna sale bapesaki fo batuna basali réunion ya nini ezali réunion politique si c'est pas certain pourcent président akoza informé akoba accordé soki ozalaki accordé bakonzi ya likolo basani bayebaki réunion na bino mais ntango boyei na baprojet bino bato ya congo awa ezaka projet toya bavoyou baillettré projet eza te projet oyo ya biso oyo barésoudre mpe ya bino barésoudre te peut-être babimo bato bazali na baprojet tokotala yango après 3 mois
bato est-ce basoda bana makambo te fonction publique bana makambo te bon siko toka mataka dika yaki na projet bon projet yao ba projet mosu ba kalango depuis gouvernement gouvernement oeleki yaka pembeni na ngai naza kuna te papa gouvernement non nayebi ko militaire na ko filmer ete gouvernement oeleki voix olobi nini chika bajika nde baye na projet po bokisa sikoyo Congo mais aussi longtemps que tant biso tosouffrir pendant 32 ans na 17 ans bajika bazaki bien bayaki wapi bazaki pe wapi lelo soki lelo bozui après tozwi bokonzi bajika bayakokonza biso bibaoma bana poto voilà problème oyo tozokutana nango awa balobi bino lero babandaki komanifeste awa manifestation ya bana poto bobandaki kozwa bagage lacrymogène te après bamanifestation boke kodame sikoyo bazwi bokonzi na bango nde boye kokite awa bokomi neti baprofitere bongo te papa bazolanda yo bomoni makambo na bandaki koyebisa bino kaka zonga nsima zonga nsima bokanisi ke ndenge bozo manifester kuna bana kin bana Congo bazolinga bino papa dans tout ça Félix alobi je travaille avec tout le monde bino badika boya biso pe tozali à ce côté là baye to pesa temps audience lelo ko za la 20 ba résoudre 3 lelo ba yambi 3 ngai pe na pesa bino tu ba ko lesa bino ezali procédure bakoyamba bino bayambi ba projet na bino la plupart ya ba ministère baza sortant pour ma camion sur la minute et dans le parlement provisoire la minute moyen à engager l'état bien exacté projet président peut-être à boiter à cause du projet ce qui est au milieu qu'on a beaucoup de bani depuis bazoa tika la répondre biso Medina ta petite sœur bozoyoka bino kaka ba manifestation awa lakini ba combattre à poto bandimaka bino te parce que kuna bozo manifester beaucoup faka pété bana kini balobi botangela bango mutu moko oya kufa na manifestation mais bango baza na liste ya batu ebele bongo te papa ebele batikali ba orphelin ebele baza na ba prison ba problème batikali ba loba nano bazolanda yo batebele bakufi batebele batikali ba infirme bamususpect baza non partant à boy parce que ma élection bino dans la photo même sur la Kinawa on a vécu tout toutes les couleurs donc dans ce cas on a c'est vrai faut de pouvoir il y a beaucoup à faire et ça la biso awa ba qui les habitants de diaspora tout ça derrière Fati pour le changement parce que RDC awa les gens souffrent énormément ils souffrent fort dans mboka oyo to kufi ebele to moni o c'est to mona o eza dégueulasse donc eza mais oyo batu po bana poto bazo comprendre te pona nini bozo loba kaka bana poto bazalaki na poto bazo lia ba fit na bango l'air bozui bokonzi ba komi ko débarquer un dossier de débattre sur on comprendre yo bien c'est dit qui bino bana poto boye na kina délégation oyo bana poto batini no po mona Fati non bongo te mutu na mutu ayaki na nzela na ye ba présenter ba projet ba kuna ba ebisi bo sangana OK po bo présenter projet moko to sangani tozui ba projet ya batu nyonso ndenge ya kosala maintenant il faut ko présenter na bakonzi ngana kanisi ke bakonzi balobi bon peut-être wana eza makanisi na ngai pona nini boweli lere tozui bo mokonzi lere biso to banai kokufa to banai komona bino ti peut-être na ndenge na moni wana bongo te papa c'est que bien yango wana zela nano eloko papa journaliste yango wana bino bozala poto bino bana poto biso awa na RDC tozokufa tomonaka bino tovote via poto tosala est-ce que bino boyokaka boketu te oyo alitaka kuna boyokaka te nani ngana baboye biso tovotaka bajika bavotaka te siko ndenge nini bakoya koimposer biso ke obayela ba projet sur le temps bavotaki te na soki wana yango émission les amis de wechezaka elengi kopesa parole na mutu nyonso awa est-ce que tozo continuer ma débat oyo
eza tricage ou bien eza réalité mutu azoloba na se ya motema na ye eza réalité tokeni yango ozomona ke nde tozali awa na bamboka oyo biso tookemba mingi bino bouti kuna bozalaka lese avant nano bino bosala na makambo na bino biso tobanda avant après sikoyo nde tocontinue donc soki bino bolie botondi bamiete wana nde bopesi bala poto tozo continue deba la biso nazolobela sikoyo makambo ya projet oyo susi oyo bana poto baza nango bapesa message na bana poto oyo eza chantier oui faut kopesa temps na temps soki président ti lelo ayambi nano bino te bopesa temps na temps po il faut kotonga po tozozwa ville province ya Kinshasa ville province ya Kinshasa parti oyo eza habité na oyo eza inhabité eza oyo eza habité eza moke inhabité edeki monene toza na mboka la plupart ya bafonctionnaire ya l'état baza balocataire siko tolingi boye na baprojet ya kete oye na projet kete nga na donc soki maintenant mi nga na comprendre biso nde tozalaka bapunda na bino lere ya baminerval botindela biso mongo totindi lere ya bamatanga totingeli bino mongo totindi lere ya kozwa baposte bolobi zela oui na clôturer masolo on esprit bien na esprit ya bien ndenge déjà na yo ki explication na yo depuis ya ki donc réclamation na bino ezaki bayamba bino alors pour na nga na moni ke basi bayamba ki bino po tambo ya ki mutu na mutu balobaki na ba répondre bino ke bo sangana bo sala eloko moko eloko wana pe bo sangani bo sala eloko moko donc ils en attendent oyo bakoyamba pe bino po bayebi déjà ke bozala Kinshasa bozali dans na projet moko boy o pe bango moko batindaki bino ke bosangana bosala eloko moko donc na suki wa ngai na kosuka te eza débat yo ye na mwa eloko na yonga na le ngai na ndenge na comprendre bino il faut bino bolia biso nde toya kozwa bamiete na bino maintenant lere bozalaka na baproblème ya minerval yaya atindelanga mbongo totindaka matanga totindaka bambongo totindaka le boningaka biso lere totindaka bino bambongo nini eyaka esute komaka pana komaka su atate lobala komaka epana nani ekomaka na Congo ekotaka epana nani biso tomonaka yango te tomonaka yango te bala poto na bandaki koyebisa bino bala kini balobaka mbongo oyo botindaka na leta te botindaka nde na bafamille na bino soki botindi mbongo na bafamille na bino te soki boboyi kotinda mama na yo nde akokufa bongo te makambo ya nation congolaise bana poto soko kinda kuna papa no be mama tindo na poto osalaka pona intérêt ya famille na bien so ba matanga na yo otina mbongo na famille na bino tina mbongo na famille na biso so national parce que bito tanga chiki beti le chômeur ko soki tokena ba central to kuta compte de la gate o bana poto batinda compte ata na BCDC soki congolais akufi bokendo luele catafalque ou bien bosombela cercueil eza nde famille baparent na bino mbongo ya minerval eza otinda ya mbongo ya minerval ya bana na ngai omona bete bakufa mikinawa otinda mbongo na famille jamais bino zapoto botinda mbongo bakunda bango l'état congolais mukunda bato bakufaka bato bakufaki awa mbule enokaki awa bana poto batinda combien bato baziki na bakongo bana poto basi batinda combien bato bazokufa na est bana poto basi toyebi ye toyokaka ye mais totikala komona tokomi na ntango ya évaluation tokomi na ntango ya bilan mutu na mutu apesa bilan na ye na bandaki koyebisa bino omoni makambo oyo na bandaki koyebisa bana poto avant babandaki komona weti mutu na ye esalaka ekomi awa proclamation neti ngai awa bana kini bazotuna ngai yo okenda poto 30 lakisi nano ndako na yo naza na ndako te ligabro naza na yango te sikoyo yo lingi bavote mpo na lili omwe ngai nandimi ke nasalaki faute naza na ligabro te bongo te nakobongisa yango nazali awa mpo ngai mpe nayaki kotika mutu te oyo asali 10 étage ngai weti nakosala 20 nayaki kotika mutu te en plus toyebi ke te na mbo mwa
Oh 10%. Oh bona bon, mutana projet na il faut aller à 10%. Makambo na minute. Lelo nakanisi bana poto partager bakakoto senga kawana. Biso ba congolais te. Eza ba famille na bino. Bende bazana ba numéro na bino. Ponga ni na zabo na numéro amana poto ata moko te. Est-ce que question mosusu? Depuis que nakobanda bino nyoso répondre hein? Papa Ozawana. Est-ce que moi la poto aussi atindele yo même 1 franc? Non, non. Moi na poto oyaza ndeko na yo te. Non, non. Moi na poto oyaza ndeko na yo te. Est-ce que asi atindeli yo même 1 franc? Papa, moi na poto asi atindeli yo 1 franc? Papa, natikala bon, natikala tant le lobi que na zata na numéro ya moi na potote. Siko 1 franc na ina kolia on a. Balobi maman Denise Tshisekedi alingaka parité, to moni mama. On a plaisir à maman Denise, oya biso moko. Oko pesa mbote, pesa na mbote maman Denise azolanda yo. Pesa mbote maman Denise. Sika azali. Mère na biso ya pote ya babote hein. Na sepa na ye makasi penza. Est-ce que question moi na poto oyo azande ko na yo te. Est-ce que asi atindeli yo même 1 franc? Ata 10 francs. Ata 10 francs. Alors, balobaka toujours totindaka mbongo na Congo, totindaka mbongo na Congo, batindelaka banani? Papa, kandenga kuto zolo bango wana ngana tikale ata komona yango te. Na tikali pa koyoka yango te. Kande balobaka wana to tikala komona yango te ka ba désordre bazana bango kuna na bapoto. Soko monique désordre bimanga na kati ya Kinshasa weza e utaka pati la poto. De désordre dina. Mama batata bandeko, tokomi na suka ya émission na biso po ya ko conclure débat. Mutula mutu alobaka, ndenge ezalaka kaka. Toujours na parlement debout. Oh, comme parlement debout, il y a les amis de Wechi. Biso toza na base. Bongo te papa. Pona kosukisa okoyebisa nini? Président azolanda yo, mama Denise ya biso et mwana ya grand qui vous tala babote et sernanga ye. Okoyebisa ye nini? Bazolanda bino moko na moko to conclure et puis émission ici là. Bon, na koyebisa bana poto bazala trop patient. Bakoyamba bango baza ba congolais. Donc bazala patient. Tango nga bango obeta ke audience na bango ba pesa ba kota. Voilà patient. Ce qui bino bomoni dire eleki trop beaucoup zonga na bino même. Tiki même délégation na bino moko bemi balé suivi ezali ba interpeller bino pe bokoya. Olebo le la place ba séjour na bino ndembo le la. Toujours les latés, toujours exposer des problèmes. Longo la terme kolela. Kolela ezaleti bampiakere mo boya après tout. Tout ça la valeur na biso netingai na za grand Belgique malgré que na za na ndakote, na za na séjour nanga. Mais ezobima. Mais ne vous allez na. Mais ekotaka nango. Tout ça la clair. Merci beaucoup pour la ressource qui sa papa yo lobi nini. Bongo la lobi boyo moni. Ba osana bandi buloté. Neti boyaki po ayamba bino na masolo na bino kozana bani musala te 100 jours apesaki tozela biso tout bino ba diaspora na biso na Kina tozela 100 jours un koka ce koka bani boulot tokoy bandi en placement ningo sala mambu tokoy bela so pesa ndenge biso pe tozela kaka po wana ndenga lobaki mpona likambo oyo ya kotinda mbongo koyebisa bango nini likambo ya kotinda mbongo nde conclusion mbongo neti ngape na recevoir tata 100 francs ya diaspora mongo te uti poto ke non pesa batu na biso avant na kini kuna non na zwati Balo mama solo wana batika yango hein bakotika te bon non ba koloba yango ke totindaka mbongo na famille il faut baloba totindaka mbongo na famille na biso po na biso pena ba congolais eloko te batina po liwa mama papa kufaki batina oso batina yango bonana ya mena mbongo wana soki batindi na famille wana akozwa mbongo wana ake kotia na économie ya Congo yango ezo faire fonctionner économie matanga na bango batindaka so ba problème sans problème merci beaucoup okoloba nini papa tokomi na suka likambo kolobeza te bino ba parisien bo renye kaka na poto nde bo renye
biso tosufika na kati ya kini suka kaya yango wana na mingi ya koloba eza te. Merci beaucoup papa yo koloba nini? Papa nasepeli mingi na émission na yo mais kokisa pe makambo wana esala mabongo nasepeli mingi na koyamba bino nde to bayamba bino mais makambo yango esalama. Merci beaucoup yo koloba nini? Ngai nakufa kutu ebele blessé de guerre. Merci beaucoup. 10 000 par mois. Ah bon? 10 000. 10 000 par mois. Moins de $10. Merci beaucoup. Papa yo koloba nini? Oui, ngai na koloba bino buyi. Pona likambo ya mbongo. Boza ba frère na biso. Botika lo fachi à Salom Sala. Parce que c'est à peine même de remporter bateau de commandement. Qu'on doit pouvoir à Fati et soulager Congolais nyonso. Même la diaspora, vous avez soulagé, j'espère. Maintenant, on a bandi Moussala pour mettre les sauter, on a bandi en côté. Du seul abus de Salini, vous êtes là. Parce que le papa va dans le peuple d'abord. Vous êtes là. Le seul que Nzambe a porté. Donc, Banapoto va le peuple d'abord. Non. Vous êtes très bien logé, très bien. Bango baza la catégorie à peuple été. Non, na niveau ya situation matérielle. Na zoloba, na niveau ya situation matérielle. On peut dire que bango baza à côté mosusu ya ba riche. Bango bino quand ya bino boza bien par rapport à biso ba Congolais ko la biso mais façon de vivre na bino na biso est différent. Vraiment casse. Comprendre parce que nous tous les bateaux soit ba tonga tam tout le monde a petit déjeuner à terre. Bango na lero badame déjà. Bino na kuna poto si bodamaki déjà. Baga bosala ka bomona ka to ka masolo bosufra misa bosala ka mais façon de vivre dans l'environnement na bino social na bino est moins différent na biso ka Congo. Comprendre. To boy binoté bozala projet na bino, bozela les temps épais ça ma bino ba recevoir bino na projet na bino, ils alla bien, ils alla mabeta. Tout moi bien bino pe tout contre bino za terre. Mais parce que bateau qui on a bâti le pays dans les chaos. Donc Franchise a un problème sérieux. Il faut que la guerre maman pour nous craquer. Merci beaucoup maman pour la restitution. En tout cas, maloba ondeko nanga lobi nanga tuna ko andisa en tout cas batika ina no kimia. Po muntu nyoso alobi kaka ozela Félix na ko sepa na ba Congolais batia ina no kimia batia ina no à l'aise muntu na efanda. Po aza lokola memi nzungu ya ma famille na muntu na ye. Batika ye kimia soka attaque gouvernement ebandi jamais ko banda ko desa moko kana maboko na biso moko pende to ko banda ko sala mais to tia ina no kimia à l'aise muntu na efanda. Merci beaucoup papa yo lobaki déjà to komina suka émission na biso bana poto bazolanda yo papa fashi azolanda yo batu nyonso bazolanda yo okoloba nini pona komba ya bana poto basalaki bakomba sala gaz lacrymogène okoloba nini pe na mongo oyo balobaka totindaka na Congo po ya kosukisa nazala masolo ya koloba mingi te otika président avant non à l'aise otika président Kamel avant non à l'aise bayebi makambo na bino mais charge oyo batona nango na RDC eza makasi mais akoyamba biso nyonso otika président avant à l'aise président Kamel avant à l'aise okosepela akoboya bino te biso tuto ba Congolais. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso ndenge ezala kaka les amis de Wechi de Belgique biso toza na base malgré que toza na banda côté examen à liboso bazo pesa na bana poto awa na Kinshasa la kisanda kona yo maintenant babiso oyo tokenda poto tosali tout to bebisi ba mbongo ebele et pas ba musicien ba tonga biso tozo tonga te vraiment eza moi passe ba mama batata bandeko passe bino moko boti kolanda c'est ça commentaire mais mercredi nakozala lisusu awa epa ya papa Vital nga nakotika bango te nakotika ye akomona ngai na porte na ye nde makambo oyo to vivraka awa na kina nazola kisabino botala nege kine ezali nakotika bango te nde depuis
plus de 20 ans nde situation oyo na vivraka awa na Congo bino bozalaki kaka na poto bodiabolize ngai pendant 13 ans maintenant bomoni ndenge na souffraka awa na kini bokobanda koyoka maloba ya bandeko na biso ekorevolte bino makambo ya komba na bino awa na kini bazo reconnaître yango te balobi bino bobandaki kosala bamanifestation bopesela bango mutu moko ya kufa na manifestation na poto azalaka te mena awa bango baza na baliste ebele soki na bandaki koyebisa bino wechi wana kolabo wechi wana mutu esalaka bien te lelo bokobanda komona ke mutu ya wechi esalaka bien mutu ya wechi azalaki na avance visionnaire parce que bandaki koyeba réalité ya mboka pe nazalaki na kati ya koyeba jour bino boko découvrir réalité nde boko mona grandeur ya wechi jour boko découvrir réalité oyo bobandi ko découvrir et ko révolter bino bobimi lisusu bazoba lokola na période oyo ezalaki ya ba musicien bobandi ko kanisaki ba musicien baza ba mpiaker leur boyo ko mona biloko ya ba musicien biso tozala kaka na base bomoni awa tokomi na Degerade tokotuna kaka question moko soki bayebi les amis de Wechi papa oyebi les amis de Wechi bien très bien ndeni kitoko et les amis de Wechi azali journaliste à diaspora à partir à Belgique. Oh papa likambo yo tozo sala mouvement nini abana poto oyebi oyebani awa na kini et c'est oki kotangela biso moko à part les amis de Wechi les amis de Wechi ya makasi ya munene nde ya mwa. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission la biso oyo asa taximan comme par hasard papa bon service hein? Chef eh obosani ko futa omoni ba problème eleki trop ngai pe na sala ka trop boye c'est-à-dire asa na mbongo ba problème eza ebele abimi na ye afuti azalaki pe na mbongo na maboko papa bon travail hein bomoni bakambo mutu abimi na taxi non c'est la vie est privée papa hein? Je n'étais même pas filmé oyo ezaka makambo oyo tozokutana nango awa na kin mutu aza na mbongo na ye abimi na taxi tellement makambo ekomi ebele akei babengi afuti akei donc merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso toko continuer kaka reportage ya bana poto na image ya bana poto awa na Kinshasa.